messieurs et dames, comment dire qu'aujourd'hui j'écris un discours pour mon ami et mon grand-père, pour lui dire adieu. C'est tellement difficile, les mots semblent faibles face à la douleur de ton absence, et pourtant aujourd'hui nous rendons gloire à Dieu, car nous savons que pour ceux qui vivent en Christ, la mort n'est pas une fin, mais un gain. Tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi, et tu es maintenant entré dans un repos éternel. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la tristesse, mais aussi dans l'amour, la reconnaissance, pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, mon grand-père Jean-Fidèle Kipwa Kabang. Il n'était pas seulement le pilier de notre famille, il était notre repère, notre source d'inspiration, un homme profondément croyant, fidèle et un serviteur de Dieu, qui a su incarner au quotidien les valeurs chrétiennes, la foi, l'amour, la bienveillance et le pardon. Mon grand-père, c'était bien plus qu'un époux dévoué, un père aimant et un grand-père attentif et aimant. Il était un guide, un modèle, une lumière sur le chemin de plusieurs. Par sa sagesse, sa patience et son humilité, il a marqué chacune de nos vies. Il est difficile de parler de lui au passé, car dans nos cœurs, il demeure vivant. Sa présence continue de nous accompagner à travers de nos souvenirs, des valeurs et des leçons qu'il nous a apprises. À toi, mon grand-père, nous faisons aujourd'hui une promesse. Nous te promettons de prendre soin de ton épouse bien-aimée, de tes enfants et de tes petits-enfants, et de toute la famille que tu as tant aimée et chérie. Nous te promettons aussi de suivre ton exemple, de marcher dans la foi, d'aimer et de servir Dieu de tout notre cœur, comme tu le nous as enseigné, afin qu'un jour nous puissions nous retrouver dans l'éternité auprès du Père. Et surtout, nous te promettons de faire tout pour te rendre fier par nos actes, nos choix et notre mode de vie. Repose en paix, homme de foi, homme de famille et homme de grand cœur. Tu resteras à jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs à vie. Chers frères et sœurs en Christ, chers membres de la famille, chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de tristesse, mais aussi de reconnaissance. Parce que nous avons perdu un pilier, un guide, un pasteur, un père, un grand-père. Dieu nous a fait grâce de le connaître, de le côtoyer et de recevoir ses enseignements remplis d'amour et de sagesse. Mon grand-père n'était pas seulement un homme de Dieu, il était un homme de cœur. Il a vécu en serviteur fidèle, en semeur de paix, en modèle de foi. Il nous a laissé un héritage riche, non des biens matériels, mais des valeurs profondes. L'humilité, la crainte des dieux, la prière et surtout l'amour pour les autres. Comme dit l'Écriture dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. C'est exactement ce que mon grand-père a fait aujourd'hui. Il ne dort pas. Il se repose dans les bras de celui qui l'a fidèlement servi. Que sa mémoire soit pour nous une lumière, qu'à travers son exemple, nous soyons aussi des porteurs de paix et d'espérance. Repose en paix, papy. Tu restes vivant en nous. Je vous remercie.
ate ilelo kanene wana osimbi ate elongo lobi yo moto ya liboso koyemba te mpona nini nakutanga bino bayemba mpo kuna na lolo tokobandaka koyemba tokoteya nini koteya ekosila kuna bobanda koyemba boyemba kati na nzambe kati na maloba na ye soki obimi etambwisa yo David aza oloba apesi biso tolia malamu alobi liloba na ye Yesu ezali mwinda na makaka na ngai mpe ezali pole na banzela na ngai soki alingi asala likambo atali eske soki nasali yango eza lisumu te liloba elobi ndenge nini azosala bongo tokangama na Yesu koneglize ye ata na likambo moko te awa balobi ndeni mwana na mutu mokolo akoya mwana na mutu ezali Yesu mokolo akoya kopanda na kiti na ye akofuta yo selo misala na yo tosala soki osalaka mabe okofutama malamu te soki osalaka mokano na ye Nzambe okokota na bokonzi na ye okobanda na ye kiti moko okobanda kolia na ye mobali na libala fete ya libala lisusu mosusu Brasil, eu te
yemba tolelaka lokola bapagana te kolela biso yebana ya Nzambe po ete totombola mokolo na biso tolingi koyoka liloba na Nzambe lisala elandaka ne serve pas. C'est le moment où misala Mungu na ye kitu asalaki eloba na butu oyo eloba na mokolo lobi ntango azoyeba nzembo eyebi te bayeba lumwe Nzambe. Amen. Amen. tolingi koyoka liloba na Nzambe zala dispozo yoka toza na temps avi na biso ntango ezalaka mibale ya makasi mbotama na dernier jour lokolo tofandeya tosambela po toyamba révérend maintenant sectionnaire poitrine sur le bon Nzambe tosambeli mokonzi tobengi yo na mwa oyo misala elobaka les œuvres partent et les œuvres me suivent. Voilà pourquoi à l'occasion où il y avait mortier tozokanisa misala mosali na yo kitwa oyo beni mboka na yo asalelaki azalaki moteyi ateyi baoyo. Voilà pourquoi moma oyo totikeli eteyi olobela biso olakisa biso ofongola biso kozala totikeli obuku na yo oyo kotelema na butu oyo mpona kopesa biso maloba na Nzambe loba atoyo biso yoka na kombo na Yesu mokonzi na biso. Amen. tobete likolo maboko makasi wala tozokozite amen mpona loba na Nzambe. yanga na bokeli nyonso loba na Nzambe. Shalom. Mwaka na biso. Pebeteli nzambe na biso na kote. Epina nzambe maboko. Nzambe na pesanisi biso. Nzambe na nzambe na maboko na ye. Amen. Misi nzambe asanisi biso na butu ya jeudi oyo na maina miso na mituna po ete tolela tokanisa mpe toakompagne mosali na ye oyo amondelaki mikolo nyonso na bomoi na ye mpona koloba oyo ezali kotala Nzambe mpe kobongisa bomoi ya yo na ngai po ete toyeba kolanda na nzela na Nzambe. tozala molai te maloba na biso ezali kozwa yango kati na mokanda toma Paul mpe na lingomba ya Thessalonique Bousson, na 4e chapitre, na verset na yango 13 kino 18 na zotanga na monoko na français. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus
et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18, c'est celui qui nous intéresse. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Parole du Seigneur. Tusangisi batoyo bazili bakuya kwa mabana zangu. Tusangani panso batunalibota na papa fidèle pe bandeko pe église kozala na ngai okola lufundu soki na kolobeti koyebi eloko moko te na maloba oyo tokoki kotanga me kasi mpo na lokumu na Nzambe kozongela maloba eza na litomba po ete ezokolisa biso mpe ezali kofandisa biso na bopigiliki na oyo etali kondima na biso. Toye kosangana ezali liwa moto esalisi biso, kasi tolingi koyoka makanisi na Nzambe na makambo etali kufa. Thomas Paul azali kolekisa lingomba kotalisa moko na maloba eza na motu ya toyeba na oyo etali kufa. C'est pour cette raison na kutu na lelo lingi na memayo muke na dimension ya espérance, parce que maloba toti kotanga elobi na biso tozala te lokola bato bazangi elike. Bana na Nzambe bakoki kolela te lokola bato bazangi elike. Bana na Nzambe bakoki kolela te lokola bato bayebi te ndiwa eza nini mpe tokosuka na yango wapi. Yango wana mokanda Nzambe etandi kolele makanisi na Nzambe mpe lolenge tosengeli kotalela kufa. C'est pour cette raison atako tozali koluka komibwaka na mabele, parce que affection tozalaki na yango na papa fidèle comme parent, comme pasteur. Moko na makambo totikali nango lokola témoignage ya bolamu asalelaki biso mpe ntango totamboli na ye ezali kobota émotion mpe mitema na biso ezali koloba ete émotion wana ekoki kobongisa biso te makanisi ya koyeba ete akei nde liboso na biso ye na biso tokokutana tokomonana mpo ezali na mokolo moko ya monene ebonisami. Mokolo yango balobi ezali mokolo ya konetola, mais Bible ezali kolobela mingi résurrection, parce que na nzela oyo tokotambola kategori mibale. eza na baoyo bakozala lokola papa fidèle na ntango oyo basili kokufa avant cet événement, mpe kozala na baoyo bakotikala na nzoto lokola biso, lokola yo na ngai na ngonga oyo soki mokolo wana ekoya. Na bongo na baoyo bakei liboso, na baoyo tokotikala na bongo événement moko ezali kozala biso ezali ete tokonetolama, pamba te nkolo azali na biso bosenga mpe asili kobongisa ete biso na ye tozala esika moko na bisika na liku. Pourquoi je me rappelle mokolo David bazali koluka koyebisa ye ete mwana akufi, bato bazobana me ayebisi ye quand même. Et après basosoli ke bazali kobomba likambo ayebisaki bango baza komitungisa mpona nini ye akozonga te na biso tokokende pa ye akei, parce que nzela oyo mutu moko akokima yango te, mutu moko akosala eloko moko te koampeshe
libonisi oyo nzambe ete esalama na kati na vi na biso ntango ngonga ekokoka nzambe akofungula ekuke tokolala lokola papa na biso Fidèle Kitwa. Mpe Bible elobi kufa mpona bakristo soki totangi yango na lolenge na kufa ezali lokola eloko moko ezoyiba biso grâce ya kobika na mokili, grâce ya kosalela baprojet tozalaki na yango, epuis ezali kobanisa. J'ai entendu beaucoup de témoignages ya bato oyo banikanga basinga mpo bakufa noki te, bato oyo banibomba na nzete mpo bakufa te, bato oyo banibomba na nyama na zamba mpo bakufa te, mais à la fin de tout basukaki kaka kokufa. Tokoleka okoleka nakoleka kobanga ndete ekoya tokokende mpe tokokende mpona kobunga te, pamba te mobembo tozali na yango na se na moi esengeli moko na moko ayeba ete ezali mobembo vers le pays d'origine oyo ezali likolo esika nzambe na nzela na koyesu alobi ete nakei mpona kobongisela bino bisika, pamba te bongi ete bisika nani nazali bino mpokino kokoka na kozala na bongo mokristo azali kokanga na mpoka na lelo kufa na papa Fidèle. Ngai nazali kotombola monene na nzambe kopambola mobembo ya atamboli d'abord lokola mokristo andimeli nzambe, ayebaki makambo na nzambe, ateyaki makambo na nzambe, alakisaki bato ndenge ya kobika mpe ndenge ya kokufa, mpe na nzela oyo aleki na katikati na tribulation ndenge Yesu Kristo alobaki ete vous aurez des tribulations, mais prenez courage des tribulations. Il a traversé des tribulations. Mais ce que je salue, il a tout surmonté. Il a surmonté il a surmonté la maladie, il a surmonté la combat, il a surmonté l'humiliation, il a surmonté. Et à la fin, le Seigneur lui a dit, maintenant il est temps que tu te reposes. J'ai dit à la famille, j'ai dit aux amis, à l'église, prenez courage. Le frère Fidèle Kitwa se repose. Le Seigneur lui a donné le temps, il y a Kopema, Nzambe azwa lokumu, pour être à l'ongisaki, Monsali Naye, à Peseke Makas, il y a pour supporter les tribulations du monde. Natina Wana, vous allez koloba, à bondité, à continuer au Sonabiso. Amen. Na sepelaka na nzembo oyo ya mboka ezali na likolo, verset moko ezali koloba ete kufa ezali ekuke na ndako. Kufa ezali ekuke, kufa ezali etumbu te, kufa ezali kozanga ntina te, kufa ezali lokola kobwakama te, kufa ezali ekuke, ezali kofungwama parce que ezali na mboka na ngambo. Na maloba oyo nalingaki naloba na ndeko moko azali koyoka ngai que Bible ezali koloba ete tozala lokola bamosusu te. Il y a beaucoup de gens bamitunaka soki tozali kokende wapi. Nayebi musicien moko na biso azali kotuna motu moko koloba yebisa biso asi akufa azali kotuna yebisa biso kuna epai bokei eza ndenge nini. Mpona biso bakristo tozali na motuna te ya kotuna baoyo bakei liboso oyo asili kopesa biso ya ezali ya wenzambe ayebisi biso ete nous sommes des citoyens du ciel. Mokili ezali mboka toyaki mobembo mpe tozali baléglise na contexte wana maloba oyo ezali koloba na yo na ngai ete mokolo moko yo mpe okokufa kobanga te libota bomitungisa te bozala nde na présence ya makanisi na biso ete likambo oyo ekoya. C'est pourquoi Bible ezali koloba soki moto alingi kozala na sagesse mingi esika malamu ya kozwa sagesse ya kozala na présence ya kufa ezali kokende na esika na ndako oyo esika bazali kolela. Soki okomi kuna okoyeba ete no ndenge na atambola na mokili oyo
Normalement, on a volé la grande voile de Corée. Dès que nous avons volé l'histoire n'a pas écouté le cola. Et puis, ekopesa biso mayele ya komilengela mayele ya komibate pamba te lokola tokozonga na mboka ebongi toyeba epai wapi tokokende nzela nini tozali kokende kokota. Alors nazali kokumisa nzambe koma mpona lobi na lingomba olela te kozaloka bamosusu te bamosusu bazali komituna bazali koloba pas comme tout pour le mettre c'est quand na vivre na sala oyo sote mananga elingi tango nazali nano na pema na bomo mais na lingi koloba na yo ete bomo na yo ezali kosuka awa te bomo na biso ekosuka na vie oyo tozali na yango te sinon ozali koyeba te simana Nicolo na bomo oyo tokobika lisusu parce que biso baoyo tondimeli Nicolo Yesu Kristo Bible ezali kotalisa biso ete espérance tozali na yango to elika tozali na yango ezali elika ya bisele. Jésus a dit à Marie nayebisi yo kendeko na yo akosema. La Bible proclame la résurrection. C'est pourquoi pour azali koloba soki tondimi ete Yesu Kristo akufaki asekwaki tondima pende te biso mpe tokokufa tokosela na bongo tokoki koloba te vi na ngai esili awa nasala makambo na ngai nyonso awa nalia nasepela natambwisa bomoi na ngai ndenge nalingi. Après tout on vit une seule fois et on meurt, on disparaît. Non, d'après la parole de Dieu bomoi esuki awa te bomoi ezali kokoba pamba te zamba kela biso na bombo oyo ezali koumela. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a mis même dans la pensée de l'homme pensée à l'éternité. Biso nyonso toza na posa toumela seko mais koumela seko ezali kotikala na nzoto oyo te nzoto oyo ekotikala esengi na biso tolata nzoto ya sika. C'est pour cette raison Bible elobi lokola tozali na elika wana ete tokolata nzoto na sika mpe tokokende na mapata na likolo kokutana na ngolo ata soki esengeli nzoto oyo ebeba tokweya tokufa tolala lokola papa fidèle tokoki kozala na kobanga te parce que tobungi te bomoi ezali kokopa. Amen. 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 Surtout dans mon Christ, la vie éternelle veut dire demeurer éternellement. Ce qui peut demeurer éternellement, il faut le mettre. Oh, et pour me lâcher que les alliés le poisson était parce que tous les témoignages de l'eau étaient poissons. Nous autres, oh, il y a enveloppe. Les fidèles, donc aucun de vos bombes à mort. Mais fidèle n'est pas mort. Fidèle dort. Pour la biso. Pour la biso, nous ne le voyons pas, mais il est, il existe. Il nous écoute. C'est pourquoi Bible Zoloba, tant que Christ a voyagé, en archange à Kobeta Kelelo, tant que Kobeta Kelelo, les athées qui sont à Torokel, on se bat pas au Kelimoso, et ça va au Bakoufaki. C'est-à-dire, Bango Bakoyota Limoso, Bango Bakotel Limoso, et ensuite, nous sommes retrouvés dans le moment. C'est pourquoi je dis, il n'est pas mort, il dort, il se repose, il a traversé. Soyez courageux, toko monaye, toko yibaye, toko fanaye, toko komi sans âme longo, toko dans la présence du Seigneur. Nous n'avons rien perdu. Nous l'avons manqué dans ce voyage parce qu'il nous a dénoncé, mais il vit avec nous et nous le verrons quand le jour viendra. Le Seigneur reviendra pour prendre avec lui son Église. Pour ça, soyez courageux. Amen. 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 Moi, je serais très fier de le voir. Je lui dis, papa n'a pas pour les âmes. Parce qu'on a yékoli. Na yékoli kota na yé le corps de Sanazam. Na yékoli kota na yé na passe. A Oumelaki. Je lui ai donné le color, oui, à Souka. Na yoki mongo na yé. Je dis mongo na Souka, na yoki mongo na yé. J'étais dans une permutation et il m'a dit simplement, papa,
Voyez, tout le monde a des invités, parce que le pays Singaï, où est là, où l'on va le bannir, je rentre à la maison, je dis, ok, papa, il n'y a pas de problème. Il était déjà dans ce combat. Mais malgré cela, il était toujours à l'église. C'est pourquoi je vous demande